na mokili omona makambu ya lisolo oyo ekopesa yo pasi ya kosakana te. Mama oyo ayaki na église ayena photo ya mama na bango, kombo ya mama na bango mama Caroline. Kombo ya mama na ye mama Caroline, mama zalaki kobela tikalaki na ndaku. Ye ayepa pasteur bandeko, pasteur asambela pona bango kasi tala révélation ebimi mama oyo bana na yimi bale bakufa nzoka mama na bango ndoki mama Caroline ndoki ye mutu alia bakoko na ye bana mibale ya mwana na ye pesi pasi mama pesi ye prophétie wana epesi ye mutu koswa yango tokosola lelo awa na émission ya lelo ya balobaka makambu nyonso tu ya nkuku ebikobima na mpwasa toyebaki yango awa ezalaki na makambo ya Londres Royaume-Uni babade koloba bakotinda bongo ba réfugié oyo muto bwaki ngunda na Londres ba ekitindi yo na Rwanda pesa lagite babaki Paris bakotinda bongo na Congo démocratie kasi au fil du temps ya ba koloba yango noir sur blanc tomoni yango sika boy na chaîne oyo babengaka kombo LCI kuna balobi yango sika boy elongo ma Londres comme ba Israël israélien boyebi ke bazana guerre bango na Palestine kasi balobi boy ba réfugiés palestiniens ba kozwa ba installer bango soki ba réinstaller bango na République démocratique du Congo na Korea nani est-ce que pour balobi na télévision ezali proposition to basi signé yango est-ce que ba kondia ya Congo démocratique ba yebi makambu oyo soki ba yebi makambu oyo ba yebi si population te pona nini to kozonga na émission ya lelo. Cette hypothèse du Congo, quelle histoire, déplacer les populations palestiniennes, déporter les populations palestiniennes. Difficile de donner des ordres de grandeur. On parle de quoi? De milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers dans d'autres pays pour pouvoir recoloniser Gaza. Cette hypothèse-là, je le disais, on l'évoquait dès avant-hier, il y a 2 jours. Mais à l'époque, c'était Smotrich et Ben Gvir, c'est-à-dire 2 ministres considérés vraiment comme l'extrême droite, ultranationaliste et vraiment particulière. Et on se disait, ils vont être amenés à la raison, c'est marginal. Eh bien, depuis 2 autres ministres du Likoud défendent cette même position publiquement. Et voilà que des conversations rapportées au sein du cabinet indiquent que Benjamin Netanyahou lui-même travaille à cette hypothèse et que, effectivement, le Congo a été contacté, qu'il y a des discussions pour voir dans quelles conditions il pourrait accepter une partie de ces populations. Voyons d'abord les faits. Na République démocratique du Congo, précisément na Maluku et pas wapi ba mobondo bataki terreur au sakanate sika boye ba quoi na quelques mobondo oyo ba mixi ba vérité musu caché ba mobondo au fait c'est quoi ba bundela kanini ba bundela ka Congo territoire to pour ba peuple noir ba mobondo oyo ba mixi sekele pamboka aboka mana mboka boka mabitianga la changala te Major aza musika so samboka yango amoni yo bino ba mobondo biso nde ba mobondo boza nombre ya combien de personnes so moninga mtu mwa soki na 100 personnes biso ba mobondo to njeta mbila tato kauki moni biso to kauki mais musisa na to bielo to salila ngo za protester pour na biso na katika wana nane bimite eza nini nzembo komo no mondimi ya lelo na lobi expliquer nga nzembo nzambe bakosaka ete c'est-à-dire olatika zaka lokola mondimi au fond du cœur ozali mobomi mikolo nyonso na nzela mabondeli opakola mokana na nzambe makila tika kopengwisa bana nzambe okosa bango za pasteur losambo ya bato mambe basambelaka makila na yezu ekitela bango mais saint esprit na sola masanga bayokanaka te bayokanaka pe ata mokolo moko te po esika masanga ezali saint esprit ya koya te yakao naya yaka olobielo kwa mutuya safa nazo yaka bandela mambo lobi na lobi boye mondimi ya lelo na lobi nzambe bakosaka ete olatika zaka lokola mondimi au fond du cœur ozali mobomi mikolo nyonso na nzela mabondeli opakola mokana na nzambe makila tika kopengwisa bana nzambe okosa bango ozali pasteur sadi ozobandela turo osikoyo mpona bato nyonso basambela na limete nazopesa bakote bapasteur alimete basere na bafrere alimete nyonso baza zawadi mpa zolanda zawadi eza nini yoloba kaka kasi yango nalobi boye yango nalobi boye losambo ya bato ya mabe basambelaka makila na yezu ekitela bango mais saint esprit na sola masanga bayokanaka ata mokolo moko te
le yango na tozopesa conseil il faut toyemba nzembo wana mpona kolamusa bato bazosala mabe babatamaka na mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective ya Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyo di bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moma na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mobanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi
na bino bandeko balandi ya radio lokole partout ozali kolanda biso ozala na Mwanda ozala na Maluku ozala na Israël ozala na Palestine ozala na Madagascar na France Belgique Espagne et pas ya Eric Chimamluka partout mbote na bino bisika bozwami merci na fidélité oyo bozali ko continuer ko pesa na radio lokole télévision na sakabino chaque fois et ça la seule émission le seul programme oyo ba papa na ba mamba vanda ka esika moko bazo kolanda makamni ze koleka na communauté na biso africaine mbote na yo mama oya malienne mama na biso malienne alobaka lingala mais les noms m'échappent encore et sur commission privé kombo tokoloba yango na mama na biso ya sénégalaise ça sakabino chaque fois même lingala zaka pona ba congolais à Kinshasa Brazzaville na Angolais n'importe qui oyarandaka lingala émission na yo ya ngoyo la sengi na yo ndeko partager ko tsaba ndeko partager na ba plateforme nyo surtout Instagram, Facebook, TikTok partager lien oyo po bandeko bakota ba yo kalisolo oya pasi ya ko sakalate na lobaka yango chaque fois bandeko et comment le kola nzembu que papa na yo akoza ndoki na yo mama na yo akoza ndoki na yo leki na yo to ya na yo ndeko na akoza ndoki na yo ba mininga ya quartier kutu kolobate tala l'exo to kobeta oyo lelo to beta ki avant-hier lisolo oyo propre leki ya mwana mwasi oyo azali bon sur un des eaux suka na ngozali nini mama ebaki makambwa likambu oyo ya makambu ya famille makambu ya ba famille oyo to kosuka na ndenge nini ya atako balobaka singa ya famille et kata na raté benda la gambe makambo mususu il faut kotala na ka autre beta lisolo o soka la ki yo okosala nini kasi nando komi kuna te ndeko boyebi yango déjà to senga kana yo osala bongo window shopping et pas sponsor officiel ya chaîne oyo Michael Josh qui continue à nous faire confiance merci ya côté na Michael Josh côté na site ya Michael Josh tala ba article les ali kuna yo pona article oyo sepeli nango mikolo spécialité mingi Michael Josh taba survêtement ya coupe d'Afrique yango zo banda yo oza e pays na yo okumisaka RDC Angola Mali, Sénégal, Cameroun, partout, quand on a site ya Michael Josh commandé survêtement, to eloko moko to robe ya drapeau ya mboka na yo pour la Coupe d'Afrique oyo to la kisake to zali vraiment solo. Est-ce que komi nyoso to ezali na Michael Josh azali ko sala ba tennis ya ba sécurité, ba uniforme, ya ba compagnie, ba reflecteur o ba trabachaka likolo aso ko sala musala, ba bilamba, ba combinaison, nyoso tout ya ba sapeur pompier, nyoso tout wana ezali na Michael Josh, ezali na compagnie de sécurité, to ezali na makani, to la compagnie de sécurité na Kinshasa, to na Afrique, partout na Europe, contactez Michael Josh, ba couper ça on a moins cher talo malamu. Est-ce que komi o to lo ba quitter tolobi, voilà. Grand coucou na moko ya partenaire na biso Genesis Hotel ya to ekoloba yango tongo midi pokwa merci na bandeko oyo déjà ba kelaki na Genesis Hotel ba lali ba sentir que non vraiment na Kasavubu na quartier Loja donc hôtel ya kitoko ya bio ezali wana Genesis Hotel na avenue Kandakanda numéro 8 est-ce que komi salaire réservation à partir ya mboko zali publicité le kawana sur le bas on aéroport ba on aéroport sur le na beach okola la kitoko bino pa to na salle bolingi fête on ça la fête anniversaire ya collation ya conférence nyoso to wana kende na salon Congo ya Genesis Hotel okozala bien équipé bien accueilli kuna kure kata la raté 24 hours 24 heures sur 24 groupe électrogène amnene et zali wana ya anti-poison et zali bosala mbangu po ebandi kosila ya la santé n'a pas de prix benga biso to en contact na ndeko anti-poison ozwa anti-poison na yo yango yo avant mabe ekota o to loba kité torobi voilà Yaya ezalaki lokola ba rumeur ezalaki lokola ndoto sika boye komi réalité to yebi sika yaya pona nini ba kontina biso ba yebi saka biso te ba kambo na nkuku sika boye soki ezalaka keno chaîne moko locale chaîne africaine bimisi yango balinga bazokosa sika boye chaîne ya mondele elobeli yango mais tokozonga yango yaya kala tolobaki yango eningisi makambo tovandaka tolotala moki wa bino Angleterre a signé contrat na Rwanda pour soki mutabwaki ngunda na Angleterre
baya kovanda na Rwanda. Donc bon, mais Rwanda ça na place muke dans espace té. A côté batwana wapi? Est-ce que exacte yango bazo menacer biso ba organisation bazo batwana ba installer ba na République démocratique du Congo. Et soit qui dans l'Andengwana, ça n'a pas progressé. Alors, au fil du temps, il y a si grand bien clair. Peut-être ba Monique et Simbité kuna na Rwanda sika ezonito Rwanda za coopération mususu ba Israélien pe coopération mususu ya to fandi boye que Israël a la guerre yena Palestine. To que de la presse ba moi déjà ngoyo. Israël a la mouki abino ba kozo ba réfugiés palestiniens. Là qui est celui qu'on appelle réfugié palestinien? Est-ce ba oyo bazaki na Gaza ba comme si Gaza ya bango ba récupérer Gaza ba longola ba palestinien ma be na bango ba tinda bango na République démocratique du Congo, on ne sait pas lobi ba kotinda ba réfugié palestinien na République démocratique du Congo. République démocratique du Congo na parti nini? Est-ce que bazo supposer parce que ba yebisi ya ba kondi ya mboka na biso Congo, est-ce que ba kondi ba yebi yango ba sinaki accord wala samba tout na parlement parce que yebi ke mo kondi ya mboka lobaki non soki Rwanda beta katalisa si moko à réunir les deux chambres en congrès pour déclarer guerre na Rwanda. Mais tu dois rappeler que M23 ba Rwandais ba ali ko poussa na mettre monité sika pour kontiamboka à réunir deux chambres en congrès pour na kosala bongo guerre na Rwanda. Que baka na démagogie à ba politicien. Peut-être tous la mokonda peut-être sûrement pour na déclarer on ne sait pas on attend mais kasi oyo bimi oyo to lingi ba continue biso na République démocratique du Congo ba leka. Ndenge tata mokonzi ekola bande ko leka na ba chaîne locale a démentir information oyo ton ministre information parce que ça a bouche autorisée ya mboka na biso ya gouvernement a leka non oyo botela ki bongo na LCI chaîne wana ezali lokuta biso to yebi yango te et puis si passe ngai muto na lobi yango te et puis si passe pour tozali ba congolais biso surtout tozali ba africain likambu ya boye bolongo na ba palestinien kuna mboka na bango o ba comme réfugié oya na bango na République démocratique du Congo pour la baya kosala nini et puis si passe ya landa to sali au moins symbiose muke moi extrait ya bande ko na biso ya LTI botala et bon tozonga. Eh bien, il y a d'abord Gila Gamliel. Regardez, c'est la ministre israélienne du renseignement ici à gauche. C'est une fidèle de Benjamin Netanyahou. Et il y a également Miri Regev, à droite, ministre israélienne des Transports, elle aussi une proche du Premier ministre israélien. Précision importante, elles ne sont pas membres de partis considérés comme extrémistes ou ultranationalistes, mais elles appartiennent bien au Likoud, le principal parti de la droite israélienne. Et leurs dernières déclarations sont explicites. D'abord, Gila Gamliel aux médias israéliens Zman, la migration volontaire des Palestiniens de Gaza est le meilleur programme et le plus réaliste pour l'après-guerre. Miri Regev, de son côté, affirme que, je cite, « La bande de Gaza fait partie de la terre d'Israël sur laquelle nous avons des droits, y compris celui de nous y installer. » Et il y aurait donc déjà des discussions avec certains pays pour qu'ils accueillent des Palestiniens, en particulier le Congo. Oui. D'abord parce que Benjamin Netanyahou, selon des propos rapportés par des députés du Likoud, apparaît lui-même comme favorable à cette idée. Il aurait même évoqué un processus déjà en cours. Notre problème, indique-t-il, c'est de trouver des pays pour accueillir des Palestiniens. Mais nous y travaillons, aurait-il déclaré ces dernières heures. C'est un changement de pied, car en début de semaine encore, le Premier ministre israélien semblait encore réfuter l'idée. Plus incroyable, selon le Times of Israel, des discussions seraient même entamées avec le Congo, en plein centre de l'Afrique. Regardez, à plus de 4000 km de l'enclave, le Congo sera prêt à accueillir des réfugiés, affirme au journaliste un haut responsable israélien. Et nous sommes en négociation avec d'autres pays. Alors de quel Congo parle-t-on? Vraisemblablement de la République démocratique du Congo. Capitale, Kinshasa. Depuis plusieurs mois, les relations diplomatiques avec Israël se sont intensifiées. Le président congolais a même symboliquement déplacé son ambassade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, comme l'avait fait avant lui Donald Trump. Et selon toute vraisemblance, cet accord avec Kinshasa contient une rétribution financière d'Israël.
toke nesika na République démocratique du Congo et pas plutôt qui maba mobondo ba sala ki terreur ba maneko boma batu ko kata batu ko tokuna na kenge ba mobondo ba poussa ba longo kenge ba malembe na partir ba teke sika ba comme na maluko e ba avancer mwandambu alors ba ça presque partout ba kanga ki de mobondo to quelques mobondo yoka makambalobi ba bimusi ba vérité to ba kate ba mobondo ba bundaka pona ba belé to pona nindi ba bundaka pona ekolo Afrika pour l'Afrique mobimba to pour la Congo ba bundaka contre mindele to contre batu mwindu mobondo moko ya mobondo oyo alobi makamu vérité bakabalobi nga epesinga mutu ko swa yo moko landa Pamboka aboka mana mboka aboka mabitianga changala te Major aza musika aso samboka yango amoni yo bino ba mobondo biso nde ba mobondo boza nombre ya combien de personnes so moninga mutu mwa soki naza 100 personnes biso ba mobondo to njeta mbila tato kauki moni biso to kauki me musisa no to ebelo to salila ngo za protection pour na biso na katika wana musisa ngo sala nini eza protection pour na biso na katika wana eloko aloba liso ezate za njeta mbila njeta mbila te kauki me musisa na ngo protection pour na bino Bo mikuwa bato bozo bomela bato mikuwa na bosala na nini mikuwa na po bato biso ba congolais nous les africains to kufi mingi na mokili mundela fingi biso fort tanga fingi biso akati biso fort yango to lobi biso pe moto tika bon to so de la paix yango biso pe des africains des congolais to kauki to pe sinde loi na kati ya mikawa bozali na kati ya mikawa nakata mikao awa obimate ozonga pete tokani tous les 4 coins Yemoko Major Jérémy Ngolo pe azangaki maloba te ya koyebisa na population ya village ya Menkao bazala calme po bango bazali wana pona ko sécuriser bango na biloko na bango. Bon, mais c'est les journalistes ezaka musala ndenge to ekolaki soki omoni to bengi bino population ba bengi bino pona ko lakisa babiloko pratique oyo tolingi yango na mboka te o baza ko benga mobondo tolingi yango te ata muke tala ba mama na zamba bakoka yili susu kokota te biso to sali ba rapport et comité pa ya ba konzi na biso lokola biso la police to koka kite nde mo konzi na biso le général Silvano Kasongo a sali renfort na 14e région yango moni na terrain na ba ujana na biso bazali kimia ebandi kokota pona phénomène oyo mobondo bazalika ba congolais loko ezo sala pasi po baza ba congolais baza bandeko na biso c'est que loko to kosenga kaka pratique oya mobondo oyo eza tozo kende pembe na ba élection mokonza mboka zo sala makasi po kimie kota na kati ya mboka mais eza na ba poche mususu balingi yango te oyo ki yemoko azotanga ba kombo ndenge basalaka ba pratique na bango nazali kosenga na bandeko na biso nyonso oyo bazali na pratique ya mobondo vous êtes nos frères vous êtes les congolais botika pratique wana to vande sika moko musala esalema total développement ya mboka tala on azamba bato bakomi okota te pe ya mabe misu ba petioyo bakoza biloko ya bato ezana ba mama mususu ya manœuvre pona solo ne mingia po o eza télévision ba mama manœuvre. A Igreja Pentecostal A Restauração das Almas, em signo IPRA, organiza uma semana de fogo. No dia 22 até dia 27 de janeiro de 2024. Hora 17h30 até 19h30. Tema: Deus que responde pelo fogo. Orador: Apóstolo Moïse Kassongo, da República do Congo Democrático. Não perca essa oportunidade de visitação divina na sua vida. Local: a Igreja IPRA, bairro 1º de Maio, referência antigo cemitério do Zangoio, na entrada da Igreja Universal. Que Deus vos abençoe. Yaya lisolo ya lelo ekopesa yo pasi na pesa yo kaka ba resumer muke sima na kotikela yo yo moko Olanda makambu oyo elekaki epesi ngai mutu koswa yaya makambu oyo a moins que ezala ya solo to mesna koyoka mingi ba témoignage muso za lokuta muso za ya solo mais oyo yoka sala machayo chama toyo yoka makambu azali koleka awa mama oyo e apesi ngai pasi apesi nga souci na motema
Maman na ya fanda na ye na ndako kuna. Maman azalaki maladi, maman maladi makasi, maman maladi makasi. Maman moyen a une église ezate. Maman oyo azui photo ya maman na ye. Comment maman na ye maman Caroline, voilà. Maman Caroline. Maman Caroline. Donc moi na ya maman Caroline, oyo aza maman oyo makambo esameli a une photo na maman na église. Tango pasteur asambelaka, aosambela no, quand le pasteur alobaka, soki mutu aza na photo ya mutu aza maladi, yaka na ngoto po na photo no, tala maman na ngai aza maladi. Pendant que maman oyo alagisi photo, maman aza maladi, mosali na nzambe atala abi oh. Ozolela nini? O maman na ngaza maladi akosakana tina ndako, okosambela po na nga oh. Mosali atuni yo ozolela ozolela po na maman na yo olingina lo makabo esalama sakola mosali ebika aleza la sakola abadi ko tuna yi oyebi kombo intel bref atuni yana ko tuna oyebi kombo ya mutu moko intel ya boko ngo o mutu anani asaki koko na biso yo kombo intel ba pesa ko koko na binote ba pesa ko koko na biso atebisiye Caroline nde nani oka una ne mama nanga mera ngona wala mosali nzamba azotalisa mosali Carolina azoloba ye akobala te ye akobonga te ya otra azomo na monde de ténèbres qu'est-ce qui ne va pas bref mosali ya nzambe aye ko révéler nzamba révéler mama oyo à travers mosali na nzambe ke mama oyo abotaki bana me bana na ni bale bakufa nzoka mutu alia bana na ye mama na ye moko mama Carolina mama Carolina oleba koko na yo pasi na motema makambo boya ya tabini moko ata yo moko ya mona yebsaka o yaya mama na yo koza ndoki na yo papa na yo koza ndoki na yo soki oboti ba est-ce que bo dimelenga siko bo ndi bango na ba yaya soki moi boza en famille c'est bien mais soki moi na moi si abali ya moi si soki obali yamba soki obali boti kaka ya moi si na ya mobali ba kende ko sala couple na bango mbale ba évoluer ke baka na ba parents oyo ba yaka mingi na ndako ba na bango ya basi ko yaka ko tia ba loi na ndenge nini yo mama moi na sa bali déjà oyaka na ndako moi aloko luka nini oui il y a des temps oyo koko ya ko sunga moi na soka bote consommer ko ya otali mwana ozongi mais yo koya pa mwana yo 1 mois 2 mois na ndenge nini okotika la bana espace te ya yebela yo pena parent oya ko fana pa mwana na ndenge nini et ça raté quelque chose qui est caché et si yo atteint nzoka mama da yaki na plan alia pe mwana na emoko mama Caroline osali mabe makasta sikawa nzamba bimission na mpoisa et propesa yo passe ya kosakati ya tango otala vidéo oyo ngana lelinde kolela tokotela o vidéo tala et tandis que le Gabon la République démocratique du Congo précisément na Lubumbashi ya passe na motema pour aller encore plus loin tango abota maki mama na bango nzoka zaki déjà na misala mabe ndoki déjà azui kombo ya koko na bango do papa na ye apesi pa mama oyo jeune fille oyo jeune mama oyo azwa kombo ya koko na bango yaya yo muto pesa ka bana kombo ba kombo muso pesa ka bana talaka ba kombo mususu na ina pesa mwana kombo ya mama na nga oyo akufa non akufa kana condition nini tozali ba africain moko makambo elandaka tangu mama na pesa mwana oyo kombo ya koko na ye donc makambo tu ya koko na ye elata mwana wana malédiction sur malédiction ko pesa ka bana kombo bi pesela te est-ce que okomi toso la pembe yaya mwasi yaya mobali oboti mwana yo te mama ino pesa ya kombo ya kingani te pesa ka bana kombo oyo ezali normal soki opesa mutu kombo pona ko kanisaka ye metala mutu wana akufaka na circonstance nini to tangu mutu azalaka na bomoi vi na ye ezalaki ndenge nini azalaki ndumba azalaki mobulu azalaki kanda abanda olinga kodomine batu do tala makambo oyo vi mwana badai kosala kopesa yango mwana na yo te est-ce que okomi tosola pembe ekopesa yo mutu koswa
ngana yebite baro basika awa est-ce que maman na wagosa ndoki maman mtaboti yo poani aliaki yote adomona izemi na yote atiki yo koma mukolo po abanda kobebisa yo tolandaki témoignage awa ya pasteur Amuzati Bernard Lobaki yango ezana babusu basaba ndoki mais basaba mécanicien ya bandoki basaba mécanicien ya bandoki akolia mutute mais akolinga a souffrir a faire souffrir mutu wana mwana na yo moko okolinga mwana prospérité mwana na yo moko okolinga mwana na yo a évoluer te ozotaye bakali yo na ndenge nini Yaya, soki na famille na bino ndoki akoti famille et baby kozalaka na confiance ya ndoki te yaya mama na yo kokoma ndoki na yo papa na yo yaya do ndeko na yo muninga utu koloba te soki oboti mwana na yo zalaka na mwana na yo okakalaka na mwana na yo est-ce que okomi tikaka bana na maboko ya nzambe parce que sans nzambe mawatro biso wa misusu o soki nzambe te nde tozali te est-ce que okomi po losambo efutaka yaya losambo epolaka te o losambo efutaka zana bana yo taka mabolongo na setongo midi pokwa kolalaka te sans pour autant osambela est-ce que okomi Lise Maimona na Brazzaville na Ponto est-ce que na kosi est-ce que na kosi yo kolala ndengo osambela bakambo lika na butu bien moté yaya mama na wena ndaku na yo oh mama d'abord pour écouter mutu il faut se lengati maman fabenga non na koya moi congé pour la bino papa maman okoya congé pour la so pour la nini okotika papa yemoko zala kuna mobali na yo na ndako bana na bino mbamba mote est-ce bokomi to so la pembe maman na ota ya ndako na yo talaka ba ya la confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Maman nanda kuna yo talaka ba mvuma, talaka ba geste ni ya salaka. Maman comme pas bilinga. Okomona mama azoya na buluka no, bakoko na ngai, ala ndaka bana bakoko kula azoya bercer bakoko. Nzoka est-ce que azokocha ngo makamabete on ne sait pas comme ko banga. Alors mukili o e baby et sengi na usa rapé prudent. Est-ce que komi to solika pembe? Okomi hein? Soki bozui mwana moko akomi na ndoki na famille et baby ndoki azalaka na mawate akosilisa bino akoregrete na sima tala mama oyo est-ce que mama oyo kindoki na ye azwa ngo banda kala nani apesaki ye est-ce que papa na ye to nani on ne sait pas kuna mama mutu cerveau moté awa mwana to lela pona mama na ye mama na ngai kuna mama auta mwana na akobonga te alindo koko kuta lingati ano yokela mama azakoko na ngai azwa kombo na ngai te akobonga te na mondo wana heureusement musana na nzambe amoni nzamba butalisi makambo wana e bongo soka mona kati mwana pena ndenga kolengla mama na ngai aye l'église na photo ba sambela pona mama yaya batu no sto bata sambela mo mama be koti mwana osambela pona mama zoka mama azolia se kuna po mwana abonga te yaya tala mbala mingi na vie na yo makabe bonga te kansa nani o kansa noko o kansa voisin libre petala rapé mama bien est-ce komi yaya on n'exclut pas le tout on est yaya racheter les temps juste mauvais makamne ke bomi awodoki confiance na mutute na lobite ke ba mama nyonso tout bazala misala mabete na lobite ke ba papa nyonso bazala mabete oh papa fiston yo lobaki ba ndeko nyonso bazala mabete to lobi la confiance n'exclut pas le contrôle est-ce que okomi to solika pembe na liko loba mingi te na tikeli yo moko landana nu extrait oyo ne lerba amerika une église ya pasteur oyo ekopesa o mutu ko soi makabuto mo na mukili oyo alors je profite de l'occasion pour saluer apôtre Charlie Moubiala en Afrique du Sud, il y a visionnaire, il y a église Jardin d'Éden, apôtre respect et tendance. Voilà, je profite de l'occasion aussi pour la couper sambote na apôtre Moïse Kassongo, bana tout oyo na la publicité de l'équiwana na kabinda apôtre Charlie pendant apôtre Moïse Kassongo azoya bongo na kabinda bokomona ba guérison miracle ça na bakuna na bongo na publicité déjà est-ce que bokomi tala sika boye mosali na nzambe makambo ya bimisi pona mama Carolina mama Carolina obangisi batu landa
Tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Le mariage, papa. Tu dis? Le mariage. Dieu guérit aussi ma mère qui est trop malade. Ok. Ta maman, elle est où? À la maison. À la maison. Tu sais, pendant que tu me parles de ta mère, prophétise homme de Dieu dans la vie. et puis ça m'étonne, ça m'étonne, tu parles de ta mère et puis tu pleures. Mais ma vie ne va pas, homme de Dieu. Sois calme. C'est moi qui t'ai appelé. Je t'ai posé la question. Tu as déjà dit ton problème. Mais calme-toi. Calme-toi. Tu as dit tu veux que Dieu te donne quoi? Le mariage. Que Dieu guérisse aussi ta maman qui est sur cette photo. Maintenant moi je veux te dire quelque chose. Prophétise homme de Dieu. Quand toi tu expliques, moi je suis en train de voir un arbre. Je vois un arbre. Suis-moi très bien. Dans cet arbre, je vois deux personnes qui sont assises. Et ces deux personnes, ils ont ta photo. Maintenant, je vais te donner les noms de ces deux personnes. Maintenant, toi et moi, on verra si on va pleurer ou bien on va crier. Le premier nom que Dieu me donne, c'est le nom de Caroline. C'est ma mère. Professeur Caroline en train de dire qu'on ne va jamais la marier. Aide-le bien. Regarde-moi. Et puis Caroline, elle n'est pas seule. Je vois Caroline est là avec Bopolo. Bopolo Azanan. Bopolo, c'est mon grand-père qui est décédé. Ton grand-père. Maintenant, suis-moi. Ce sont ces deux personnes-là. Je vois Bopolo. Je vois Caroline. Qui sont là. Et puis tu sais ce qu'ils sont en train de faire. Pendant qu'ils sont en train de parler là, on ne va jamais la marier. Dans la vie. S'il vous plaît. Suivez-moi. Pendant qu'ils sont là, je le vois en train de manger la viande avec du sang. Je vois la première viande qu'on mange, c'est un enfant de 3 ans qui était mort mongol. Prophétisons de Dieu dans la vie, homme de Dieu. 6620. Qui avait mangé ton enfant là? Prophétisons de Dieu. Qui avait mangé ton enfant? Qui avait mangé ton enfant? Je ne sais pas. Tu avais perdu un enfant de 3 ans qui était mongol. Tu sais qui avait mangé? Je ne sais pas, prophétisons. Caroline Bopolo. Prophétisons de Dieu dans la vie, homme de Dieu dans la vie. Tu vois ton deuxième enfant là, anémique. C'est lui qui avait perdu le sang qui était mort. Le deuxième enfant. Hein? David. Il s'appelait Davido. Davigo. Oui, tu sais, c'est lui qui avait mangé Davigo. Dans la vie, homme de Dieu. Caroline Bopolo. Kaka. Le tableau est clair. Je verrai comme jamais. S'il est Dieu dans l'esprit, le prophète me touche.
j'attendrai, je verrai comme jamais. Et puis Kaïso, l'enfant du Tout-Puissant, même la sorcellerie doit dire, ça se le doit dire. Tu as jeté la photo? Au poitiers, il est limite. Yoka, Yoka, Yoka. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Yoka. Tu sais, ils ne se sont pas arrêtés là. Tu sais, pendant que je parle, je vois la queue là où tu es. Je vois la queue. Dans la vie. Tu sais, quelle abomination. Regarde comment Caroline avait fait. Caroline a influencé ton père pour qu'on prenne les noms des Bopolo qu'on te donne toi. Oui, je m'appelle Bompolo Ikoma. Hein? Je m'appelle Bompolo Ikoma. C'est le nom de qui? Et mon grand-père. De ton grand-père. Et tante. Regarde. Caroline a fait une manigance. Quand on t'a donné le nom, directement, on t'a possédé d'un esprit de sirène. Regarde-moi, sois calme. Je vais te dire. Comment? Pourquoi? Parce que Bopolo, sa force, c'était la sirène. C'est comme ça, quand tu dors, tu te vois toujours, tu es dans les eaux. Tu es dans les eaux. Tu te vois dans les eaux. Oui, je vois que regarde ce qui se passe là. Dieu dit, quand tu te vois dans les eaux là, c'est comme ça que, tel que tu es là, tu ne comprends pas comment les hommes piquent des crises devant toi. Prophétisant, oui, dit dans la vie, oui, c'est vrai. Je vois des hommes. Quand toi-même, tu le dis même, aucun homme ne résiste devant moi. Oui, dans la vie, tu ne dis pas ça? Oui, c'est vrai. Aucun homme ne résiste devant toi. Oui, même partout où tu passes. Oui. Tu as passé à des endroits où on croyait te faire la délivrance, mais c'est toi qui as délivré ces pasteurs-là. Dans la vie, homme de Dieu. Dans la vie. Dans la vie. C'est toi qui les as délivrés. Dans la vie, homme de Dieu. Oui, homme de Dieu. Hein? Dans la vie. C'est toi qui les as délivrés. Oui, et tu sais comment tu les as délivrés? Avec cet esprit de sirène. Regarde. Jacob. Je vois une queue qui tourne. Tu sais, aujourd'hui, Amen, je reçois. cette sirène, Amen, je reçois. pendant que je parle, Amen, je reçois. il y a le feu que je suis en train d'envoyer à cette queue-là. Amen, je reçois. Allez, j'ai dit que la sirène commence à dégager. Que la sirène commence à dégager. J'ai dit que ça dégage. J'ai dit que ça dégage. J'ai dit que ça dégage. Voilà. Je crois, Bolandi. Bamoupe balobaka, oyo asala mato ya koyoka sa nini ayoka. Oyo asala motema kondima sa nini andima. Oyo asala makasi ya kosala asala. Ya oyo ezali émission kaka ya éveil ya conscience, to yekola muso esprit. Okomi hein? Okomi, c'est que bien. Voilà. Merci à Michael Josh, sponsor officiel de la chaîne Oyo. Merci à Genesis Hotel, partenaire Nabiso. Merci à Chris Laris Pelende, réalisateur de l'émission. Oh, nous profitons de cette occasion pour vous dire que Lelo est anniversaire et à Chris Laris Pelende, réalisateur de l'émission. Oh, donc vous comme les voilà, joyeux anniversaire, vous souhaitez joyeux anniversaire parce que ça y est une émission de Ragito Koboité. Donc Lelo, un an de plus, il y a réalisateur de l'émission. Oh, Chris Laris Pelende. Grand merci au P aussi à Winnie Laris Pelende, assistante naïe. Grand merci à Claudine Laris Pelende, aux Arabons la script. Merci à
Marina Umbila Rispelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage, coordonnatrice, il y a chaîne Oyo. Tokutani, prochainement, dans le numéro de Radio Locolé, Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé d'affaires à tous. Chap chap. Et tchara.